La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Ekomi pasi mikolo oyo ekomi pasi tokomoyo kaka soki mwana mwasi akufi soki fi moka akufi ba vérité ezobimaka kaka après ke mobali nde abomisi ye. Bandeko nanga histoire ya Vanessa Batouz oyo akufi na âge ya 29 ans kaka ndenge na ebetelaki bino lisolo ya Vanessa Batouz awa tobandaki yango awa. Alors soki ba nouvelle ezobima tozanga pete koya ko informer na bato bolandaka biso na minute oyo tozoloba boye toyebi liwa ya Vanessa Batouz autaki kokufa bato balobi ke non asalaki crise nde akufaki. Or likolo nango eza makambo ya mobali. La famille makamba mabala oyo lelo ekomo pesa pasi na otela bino ba audio to rolanda ba audio o ebimi après liwa ya Vanessa Batouz bato balobaki ke non mwana mwasi oyo azana na prazaki na problème a estomac nde bwakaki ye abandaki ko respecter ba régime te selon bato nde balobaki. Or ba problème wana nyonso ebandaki ye ndenge nini bandeko mobali oyo abala ye o babota na ye bana misatu mobali akendaki kobala mwasi mususu. Kaka ndenge boyebi biso basi soki olingi na motema na mobimba opesi pena bolingo na motema na mobimba soki mobala sali o kaka mwa eloko moko ya Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergeture mabengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Eza choc ekendaka directement na motema. Lelo bato bozoya okomaka bozoya kolobaka ke non o bino basi bozo kufa pona mibali bozo kamusanga ya maladi tango yaka elobaka te po bolinga te muto alingi pe na motema na ye mobimba soki kaka mobala sali ye mo eloko moko boye ezokisaka na kati ya motema epesaka pasi yango wana tolobaka na bana basi kolingaka na o 100% na motema te tango lingi na yo pesa mwa 30 na yo 70 na yo ozwi 50 na yo pesi pa bana na yo 20 na yo obombi yango yo moko tozoteyaka likambo wana po baliwa na vi ya bana basi ekomi kaka o mobala bomisi ye o mobala kendaki kolinga mwasi ya mibomi o mobala asali boye eza baka o tokutana nango ebele. Vanessa Batouz abombi ebele na libala na ye na âge ya 29 ans abomba ebele nde bozomona mwa mwaso mbinga mwaso bozomona azaki neka na 29 ans ya pamba azaki na ekaka na 29 ans ya pamba. Alors Vanessa Batouz abombaki ebele nyonso bandaki kobomba na motema nde bandaki kopesa ye
pasi. Alors liwa na ye ezalaki louche. Pourquoi? Parce que azalaki na ye pe bien na restaurant na ye, azalaki na ye bien na bakamarade, azalaki na ye bien kokabwana, akabwani na batu ake na ndaku na ye esika oye akendaki kokufa. Mobali na ye a informé na famille que non, mwasi na ye asalaki kaka crise ba 7h du matin. Or mobali amemaki mwasi na morgue depuis 2h du matin. Mais mobali abimisi que non, mwasi asalaki crise ba 5h du matin. Et famille bake ko vérifier nzoto ya mowei bakuti ye na batache na lokolo, batache ya makila na lokolo o ezolakisa ke on dirait mobali abetaki ye. Alors affaire ya Vanessa Batouz ezokende près na histoire ya Pasteur Marcelo. Tozoyeba te mobali abetaki ye, mwasi ayokaki likambo o mobali abalaki akende kosala predote na poto kuna akende kobala. Mwasi tanga ayoki yango ayaki kolobela mobali kaka ndenge ezalaka mobali abeti ye ale kumoko ekesika mabe mwasi akufi. Jusqu'à présent ezoyebana te, eza pasi pe mawa. Bandeko nanga na otikela bino ba audio bolanda nga na oloba nanga mingi te. Bandeko nanga ya basi tozobala kama soki esimbi soki pe esimbi te, en tout cas tomi batela po vie eza moko. Vie eza moko. Lelo bana basi bakoma otambo na ba malade ya bestoma pona nini pasi na mitema makambu ezoleka biso ebele na ba mabala o tozobalaka. Makambu ezoleka biso na mitema, makambu eleki bomoi na biso. Alors soki esimbi soki esimbi te totika kokufa pona makambu ya mibali. Lelo Vanessa Batouz akufi azwaki shock na estoma eyebani te mobala abetaki ye to abetaki ye te. Mobala banda komonisa ye baminda banda kala. Aza kutu fille moko azaki femme forte ayebi koluka mbongo na ye, azaki na village na ye o epesa sango o ekenda sango. En tout cas nzamba lola yamba molimo na ye na kimia epesi pasi kotala histoire oyo, koyoka histoire oyo likambo ya mobali makamba mibali oyo esito lembi yango. Esito lembi makamba mibali o toyeba ti tobalaka be mobali azaka mwana mama na ngai te, tata na ngai te, ndeko na yo te, cousin na yo te. Alors soki esimbi te kanga bisaka na yo, luka place na yo, vanda pona kimia ya vie na yo. To perdre mwasi lelo po mobali na ye akendaki kobala esika mususu. Mbanda o bakendaki kobala yeyo o natieli bino na foto na katikati. Mwana mwasi o natieli bino na foto na katikati. Yende mwana mwasi oyo mobali ya Vanessa Batouz akendaki kobala. Yende mwana mwasi o mobali ya Vanessa Batouz akendaki kobala. Alors Vanessa Batouz akoki ko supporter pasi wana te. Azaki deja na ba problème, akomaki deja na maladi na ye na motema na ye. Po anini asupportaki deja ebele infidélité ya mobali na ye ebandaki deja kolia ye. Alors crise o bazoloba toyebi te eza ya solo to eza ya lukuta po mobali abombi pe vérité moko na famille ya mwasi. Mobali abombi vérité moko na famille ya mwasi. C'est-à-dire mobali alobi na famille ya mwasi vérité te. Atie mwana mwasi mwana batu na morgue sans abenga famille na ye. Mwasi akufi ya memie directement ketia na morgue sans famille ba yeba. Depuis 2h mais na famille abimisi ke no akufa ki ba 7h amemie na morgue ba 8h. Eza pasi pe mawala famille. Histoire ya Vanessa Batouz oyo elamusi ba histoire tout ya bandeko na biso basi o bakufa pona mibali. Nzamba lola batelaka biso na mabala o tozo kota. Bandeko bozoya kofinga kayaya atolo bio tia souci te. Atolo bio melango na motema o bomba. Eza na batu musu baza na ba condition moko na ba mabala moko. Atalo bika tia souci te mais souci ezoya automatique. Souci ezoya automatique. Peut-être yo zolo ba kotia souci te. Peut-être moi sa ebi na eko luka mbongo na ebongo ba o ba ebi ko luka mbongo te. Ba o ba vanda ka batalela kaka zololo bwe mobala ye la nyonso. Eza pasi pe ma bandeko basi tola muka mibali ba koyiko bomaka biso boye te. Na yoka te mobali moko boya kufi pona mwasi mezaka ka basi bazokufa pona mibali. Po mobali akendaki abali boye, po mobali akendaki asali be mibali ngo infidélité loko eloko mususu. Mibali ngo nde tokokufela kande bango wana. Eza pasi pe ma wala famille. Na otikela bino tolanda penza ba vraie version ya liwa ya Vanessa Batouz. Alors mobali asalaki déjà programme na ye veille mortuaire eza le 17 42 na ebisaki bino na Ave Maria et puis enterrement eza le 18 et
kozala expose kaka wana na Ave Maria epai wapi o balelaka mama ya mama na biso Enis Manyanga na Ave Maria kuna nde epai oyo ba cérémonie nyonso eko salema. En tout cas, encore une fois, que son âme repose en paix. Vanessa Batuz liwana ye epesi vraiment pasi bandeko basi to lamuka bandeko na biso basi bazotikaka biso na kitoko nyonso kaka boye akei eza poma pasi pe mawa. Alors tolanda ba audio et puis tolanda bandeko mususu. Quant à moi, je vous dis déjà bye. Sur les ambano liboso koti na Irsil Botelo ya TV na lobara toujours awa soki okoti activer cloche à notification ou s'abonner pour que vous ratez ba analyse nyonso otokoyana. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp, partagez histoire o eko sauver ndeko moko mwasi o azana libala moko toxique. Partagez histoire oyo nzambalola a pambola bino. Alors tolanda banda ne bandeli kino suka e oza malamu. Tielanga j'aime bien tolanda. Totally spectrum mobile na tele spectrum mobile sa kuna sala na tindela yo sa sista basta kuna hii parce que totally spectrum mobile na tele spectrum mobile sa kuna sala na tindela yo na sala kitu kapio na azolo baba sola kina iti ba RTD bo ino do ndes ko mère ani ndio expliquer na que quand outil traitement na un faut gasser comment ko déranger ma case quand outil traitement na un baye pour ya donc vendredi passé mobile na venu ko doter filwana a doter ye penza et puis vendredi oyo semaine oyo kama wa kusa kilogi na mwana nde ezaki inauguration ya terrasse na restaurant pe mobali asaleli kili wana donc vrai choc wana ndeko ayoka tango akoki kodigérer ngo tango nasalaki crise na buto wana en tout cas na biso to bato tozolala na bango tozomaîtriser bango te olalo lamuki ozomaîtriser bango kaka te pourquoi kosalela moninga kaka identique kaka eloko silengo esaleli en tout cas ngana tosola bien depuis nasala nzo tosola très bien ndenge avantake na bastatut mona commenter tosololi mpe très bien nzoka nde l'apparence etrompe yango makaba ebele tozomona apparence ezotrompe biso ko bamosuta moto osemonte mpe preuve olekisa ngo mpe tourner mpe page mais il y a des gens qui n'arrivent pas à tourner la page esali bango ate ekufa soki otiki bana mokele timikaela wana 2 ans mpenza nzambe nanga soki me mayera mais après mayera mibatie na ndako moyen te wana mpe kokitisa matanga mwasi na ye pourquoi pas soki akimaki ata na ndako donc soki baya kotala ndako bamona ke ndako ezaka so na position nini il fallait carrément le même jour wana alua ata espace alua ata salle moko bana mbongo alua salle wana akangi yango semaine mobimba mpona banga bamatanga et puis atie programme du 4-16 atiango tala mosika abakisi sur 2 semaines mosika ya parce que nde salle wana bambondo Saint Michel wana mpona mona komoloba salle ya matanga namoni programme atie wana bakombolela ngo na Saint Michel ti mikolo bakokunda vraiment so Yoki mibali yango tokenda kobala donc mobali akendaki kodote mwasi mususu asaleli ye pe restaurant na terrasse kaka ndenge asaleli mwasi ya liboso nde akendaki pe kosalela o mibale basi yango pe ba deuxième birongo bolukaka pe nini baninga bakufaka likolo na bino bokasi nde baninga bakufaka likolo na bino pe bozwa kimia mobali oyebi kada na mwasi na ye bala mwasi na ye mais okeka kotia mutu kuna pona intérêt na yo muninga kufi yo kotika na kimia okobima na mobali yango na kimia en tout cas ezaka pasi bandeko nanga ezaka pasi botiaka pe mibala yango totiaka pe mibala yango na mitema pe bazana bao pe bandeko na biso te mpo makambo ezolekaka oyo ekomi kopesa na kanda tozoyeba te baconseil nini si tomipesa baconseil nini susu tomipesa ozwi mobali ozwi kore opesi ye nyonso confiance makambo nyonso mais aza capable ya okebala pe mwasi mosusu kaka na kitoko na yo akepa bali ne mwasi mosusu finalement tozokende wapi vi yango ezokende wapi tobalaka na biso lisusu te tovandaka totalanaka tokoma kosalanaka kaka bamabe biso nyonso tozoyeba te vi yango ya lelo bamama na biso bavandaka na ba deuxième bureau ba troisième bureau ndako moko toyebi te mitema na bango ezalaka ndenge nini ezaka pasi pe mawala famille na continue kotikela bino tolanda bandeko mosusu mbanda yeyo oyo bomoni na tie flèche ya rouge oyo yende mbanda yende oyo bake kodote yende basombeli lupangu yende basaleli pe maison eza pasi mwasi o Vanessa akei na ye kaka boye ngonga na ye kokaki nango nanu te mais ezaka pasi to continue kolanda to kabwani relation esimbi to fandi ponga pe na kolinga te na perdre vie na nga pona ovandela ka libala mobwe o ezake lelo so nga naza na nga te yo continue vie na yo o continue makangu wana Vanessa akufa eza souci bande kolie malembe
tolobi ke azaki mutu malade na me bakisi na masanga batu so amela masanga ma achema amona soka meli masanga peut-être et ça là ke abosa na makambo azana soulager. omoni na azana basusi mobwe na mela masanga tamu se esaki na bosana mais ok ozoke suko tumbula maladi oke suko créer sous ce lot musu ya mabesu na kata mutema masanga sisa nango susite et ya lo moko to beta sete na bandeko nyonso baza bana mabala moko omona ke ya toxique obina fanda kaka na sika na okendete na fande la bana système mama kala ovande la bana se sila et simbite sala chemin na yo kende ngala ke na luka vina ngai po ota l'intérêt bano et comme na niveau et komito tiki bano miki eza passe na mawa et ça la passe lelo mbala tikali. Merci ma chérie. Oh là là, Vanessa Vandi. Quoi ça, Ajni, à Koufina Ajni. Pasa zala na poto mama H, njoo na zala na Congo. T'es à Congo. Mawa. Nas, allô Nas, fungula micro. Allô Nas. Oui, maman, la Mati Parara, bonjour. Bonjour. Pardon, vraiment, désolé. Merci. Ok. Oh, Merci. Vanessa Zaka na 29 ans. Non, c'est pas vrai. Asa na 29 ans. Eh. Ah ouais. Ah bon? Venez, ok. Allô Fanny. Non, venez vers Mouké. Venez vers Mouké. Oui, bonjour maman. Bonjour, venez vers Mouké. Oui. Bonjour na bino nyonso na balboso na mata ouais maman. Merci na ndingo ya mbinga, c'est vraiment gentil nzamba pambola yo. De rien. Na yoki ba mama kuluba nga na yeka na question hein. Na ndenga mabe te babi nyonso na vie foko sula ka koyeba. Na tuni boye ba mama na biso certes ebele bazo souffrir na mabala. Siku nazo tuna pourquoi bon bazao kufa avant plus tôt que biso lelo. Mais tandis que na babala ngo toujours ba ezaki toxique toza omona mais misus pe bavanda ti ba 80 bavanda pe ba 60 ans de mariage mais biso awa toujours kufa avant ou bien toujours kabwana avant. Pourquoi bango ba réussi parce que maman mo auto leka ana sepe na ni n'est pas lobi biabi maman lobi avant na libala ezaki toxique certes mais ezaki pona bala lelo biso tozo bo mama bala avant mais tozo tala pe éducation bana lelo ya ba maman biso tozo bazo kolisaka bana sans papa tozo mona ke bana basa na éducation ndenge ba parents na biso ba édikara biso te ezo zala très difficile à une femme seule, tous la poto, tous mona yango, même ndela komo lobelango, ba famille mingi oyo, monoparental et ma parents séparés et ça na ba problème ebele, éducation ezo zala pas si pour na bana. Mais ce que comment se fait-il ba maman na biso femme avandi na libala toxique mais akufi avanté et puis la base d'éducation. Comment on peut expliquer autre ça? temps, autre mœurs, ma chérie. Autre temps, autre mœurs. Voilà. Bon, bazali na mitema minene. Bon, bazali ba maman pe ba uti ba village, bazo ba éducation mususu. Bato pe ba kokola lelo éducation eza mususu. Donc biloko wana nyonso to. Ils ont joué hein. Environnement nyonso to wana, ils ont joué na ba mariage. Lelo pe ba parents ba prépara pe susu ba tout na mariage et comme ikara beaucoup na ndenge na bino bo sanga na ndenge na bino bo bala na ndenge na bino. Donc c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Patience wana o bat bazaka na ngo lelo eza souté batu ba koma biso to bata vitesse âgée. Donc voilà. Donc, ce qui veut dire que quelque part, on doit voir ces choses dans deux côtés, hein. Donc, il faut, ils ont un côté, sous certes, ils ont toxique, mais côté, surtout, sur Balambazan, Mickey, côté, là, deux côtés, comment on va s'acquitter na mité, mawana, et quand l'on lobby, là, aimé, l'eau, lobby, préparation dans quatre libala. Donc, les lobes à préparation dans libala, ils ont difficile.
kando lobi surtout biso na poto tozokutana na kimukulu na biso baparent batikali kuna na Afrique tokutani tobalani et puis tobanjo bota esimbi te tokabwani. Donc l'éducation est important, est vraiment très important. Tabu tozoke mabala. Non ba 200 ozokanga te. Naloba zo wana bossa. Loba mama yazo sola na téléphone. OK. Zo bonga na bengo sur la sisi. Éducation est très importante parce que même bana biso ya mibali il faut baza éduquer na bamboka mibali baza oza l'éduquer parce que baza okotaka kokende kokota libala ka buita bali moi sinon baza prendre temps na bango il faut yeba ko chasse il faut yeba iloko boisson lo pakala ko prendre charge ya libota na ye avant baloba ke oui akomi capable ya kopesa ye mwasi abala vana na ndaku. Et puis parce que s'il vous plaît. OK na suki na nga bongo kasi y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman. Maman Henriette. Adieta zo kipe bilaka na nzambe. Allô? Allô maman Hachem. Oui. Bonjour maman Hachem. Bonjour. Ngai elo nakoki koloba kaka na mboka na biso il fallait normalement basala ye autopsie. Fallait basala autopsie. Mobali kuta bisi déjà programme matanga makamino sorti ya bobsek tout azokunde rapide. Kasi eza team Marcelote. Pesa normal te na koloba te ke azala ulcère estomac yango nde ebomi, je pense pas parce que ndenge eza wana ou bien peut-être asaki arrêt cardiaque peut-être asali arrêt cardiaque peut-être ouais. Peut-être asali arrêt cardiaque parce que kaka ulcère estomac c'est vrai que ezalaka grave bon nga na yebi beau-frère nanga kufaki nango ezalaka nango grave. Mais mbala moko mutu auti kosala makamu na ye na auti kosala makamu na ye na terrasse na ye kozonga mbala moko asoyi pe na baninga na zepe très bien azoki mbala moko akufi eza un peu louche eza vraiment louche wana avi na nga namona vraiment louche po ezaka bizarre bameka na kolandela na nde baputi na tâche wana lokolo wana. En tout cas, bameka kolandela ye. Mais bon, le col a payé na Kinshasa, comme ko benge déjà honorable, kuna baza déjà na mwa bani na bango. On ne sait pas, mais ils ont vraiment compliqué maman Hachem. Ngala mo lobat à moins que asala arrêt cardiaque. Donc ngala pour ngala mo le col moi intercation mo esalema ki wana azaka yokaki lera ye ameki ko revendiquer mo ba droit na ye, alors pas mbal peut-être coup mo le kana ki ou bien ba beta ki ou bien et ba discuter ale coup le kani quelque part akufi parce que sur ezali ka fait mort normal naturel mo bala ngara benga famille ya mwasi botala na kuti ndeko la bino atolala ki akufi boya balinga baya basali nde ba mimi ba moni ndeko la moni ba mimi l'hôpital ba kotia na morgue mais yo moko kumbi bokumba ki na nani il fallait le bape vérité que akufa ki na ba 3 heures 2 heures akufa na 2 heures olobité mbala moko ba mimi l'hôpital okufi na 7 déjà ça louche et ça bizarre ngaba histoire wa robela o ba ulcère estomac o soki nini wana nga kuna na longo lengo déjà. Et ça vraiment clair, il faut vraiment qu'on réfléchisse ce point là donc c'est bizarre, ça louche, ça bizarre, ça fou. Le fait que quand même déjà moi si yo moko memi na morgue, OK ko tchai kuna na morgue na ba 2 heures ou bien 3 heures, yo ko lobani ni ka kufa na 7 heures. En tout cas, ça bizarre, ça clarté. Il en est pour quelque chose en tout cas Mbalona. Il en est pour quelque chose. En tout cas merci nazo la dama. Go bébé bonjour. Allô, gros bébé. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour à vous tous. Namati pour comment qui heure et âge n'a au lobby que ça vérité, je sais pour confirmer parce que tout le temps année classe mon collège bossé moi. Donc c'est une collègue à moi. Yo combien âge ni 29 ans? Oui, elle a 29 ans. Elle fille Vanessa qui fait ça 29 ans. 96. Eh. Oui.
abala avant. Tant que biso toza na 5e na collège, j'ai passé na 5e. Pour notre plus grande surprise, il y a Azoka diplôme. Genre elle a mélangé 5e na 6e. Tu vois un peu? Azoka diplôme et puis qui est facile. Et après quelques mois, quelques années plutôt, elle s'est mariée. Parce que c'était en 2013. Oui. Donc voilà un peu. C'est tout ce que j'allais dire. Protestant. Oh, il y a catholique, ils ont sur 24 Gombe. Ah, Bosembo, ouais. Ouais. Bosembo, Iti Gombe, côté de la science. Donc voilà. C'est tout ce que moi j'allais dire. Hein. Moi je connais pas trop Makamoubi Alibana. Mais je me suis parlé de moi en 94. Non. Vanessa, moi en 96. 96, non, on a une année. À moi, en 96. Et à moi, mouké, hein? Oui. Oh là là. Voilà. Merci beaucoup. Assis, c'est pas facile quand haut. Oui, assis, c'est facile. Oh yeah. Oui, alors. D'accord. Merci beaucoup. Moi, je fais 200. Vous pouvez m'aider à 200, s'il vous plaît? Oui. Nana live. Ah, ok, merci. Eh, 29 ans. My God. Allô, Hachem. Oui. Ndenge na intervenir mukie pona tantine alobaki ke ndenge nini bamama kala bazali kokufa te biso siko tokokufa. Bon, nalingaki nayebisa ye opesaki réponse à bien entre temps, autre temps. Autre temps, autre mers, eza ya solo parce que omoni air biso tozalaka kokola pe. Makambo ebele oyo eza lelo ezalaka te. Oyo ezo koincite bana na kati ya mabe ezalaka te. Totala neti ba telefone boy to yango boy ezalaka nango te. Omoni nani? HM. Tozalaka na TV, ozomona ke tam su TV ane ezalaka chaîne mibale. OZRT, baseri wana loso yo moni TV loso ya loso et puis ezana ba programme oyo gouvernement atie we sala bien omona ma compte ndem zimbu me faut betango mbata omona TV ya soke yoki to zipenda li nzeta liboko yo ningisi o matiti likola ndako ke simba antenne etalisi siko ozomona zaki na ba programme moko bien identifié. Ah bah voilà que Sabino que n'attend au moins pas programme du jour na 12h que ça la boue 16h que ça la boue 17h que ça la boue ce qui est un programme il y a ba sexe ezali parents et que samedi na telle heure bana bakola la biso to kotalango donc c'était ça bana kalabaza qui bousculer te na mabelo kola bana ya lelo vous comprenez donc bana lelo zo mona kezana makambo ebele ezotinda bana bakende mabeko leka bana ya kala et puis ba mama ya kala bazalaka que mama o ye moko ayeli bana ya basi mibale bana mibale ye moko awuti na famille wana vous comprenez parce que papa ye moko polygamie awuti na famille ya polygamie veut dire mona mama na ye ndenga vanda na ye na kimia na libala na ye ya 3 basi 4 basi ye pe era ye na ye mobali na tazi basi 20 30 ayebi ke mama vanda na ye kimia pona kalezanga mobali avandisanga alatisanga aliesanga na boti bana esili. C'était ça le raisonnement. C'est qu'on a robé la nini. Na robé la nini pour na ebi nazo mo ndenge j'ai ezo fonctionner. J'ai zo kende bongo, nazo lia bien, nazo la tabia super eza bijou eza bana baké classe, ngakutu na sala katelo côté mobali aka na nyoso, la romi tungisa te. Si comme mibali lelo yaya. Yo moko mobali na ozo tinanga na sa musala parce que mobali lelo soka lingue lo ka liboso sala kanini. Ozo tunanga so na sala kanini laxi déjà nini. Que oyebi ke nako sala eloko te nako répondre au te ke na sala ke eloko te pona yo toza na réponse wana te ozela mwasi mo asaka quelque chose pour a épauler nga pe na couple siko yebisa ngai yo mo mobali ozosenga nga déjà na épauler yo eza déjà lokwa nazo mikabola donc na ndaku na musala ofona sa na rapporter quelque chose siko mobali yana oyela nga suba ku naza déjà ko kabwana na ndenga ko luka yozo suba ko bandiko bakiselanga siko liko na ngo mobile zolinga toza 50 c'est que na couple toza la 50 soko sengi fidélité to kabola pe fidélité 50 yo pe za la fidèle ponga pe comme fragile kota musala yo pe comme fragile kota bilinga alors pour to vendre équilibre siko yo ngana na couple moko bona o s'attendre to kozala bien yo ye ozo déséquilibrer nga ola la libanda mabe na okufa vantendeni to ke tozonga mama
Omoni ndenge makambo ema biso na liwa bamibali pene bazomemela biso liwa na ndenge mokele ezokendele lelo akoyelo boye alali na mama to mpona basi nyonso nalobi boye ndenge makambo ezokende balobi autre temps autre mers lelo mwasi osenge 50 na ndenge couple exemple andimi sikoyo na 50 apesa na musala 50 apesi na ndako alikolo nango oyo ye lisu odeséquilibre na moral akovivre molai ndeni sikoyo 50 yanga 50 ya ye tokomoka ebongo nakomo retire 5 nakomo retire 10 nakomo retire balebe kana moni pela motema nanga nakomi na 90 ekoki ayaya nakangi maboke na ngai na mikumba na ngai umbuka tokeni ozo comprendre parce que on de comment alobaki a soko continuer okokufa ko malade ezokoto na ndo okokufa ko sala dépression moi si azamona muke batu mususu na uti kotala na programme ya Bobsek na officiel azamona 94 bakomi azamona 94 na programme ya Bobsek tu t'imagines na 29 na âge ne wana 29 te mama 29 wana nga mobala afandisanga na libala bombanda na mwasi ya 50 ans âge ya 29 ans wana Congo na Congo ozo comprendre ngai mwasi liboso ngai ake kozula mbanda ya mwasi na âge na l'air wana mama na zana 50 ans mukola sala kala yugo to ebina opengata non wana on a maîtrise pendate parce que ça kola to mbongo ya na ebite so kuna suki makambo ngome no lekela bango ndeni oso comprendre oso mona pendake o memi kilo moko za âge na ote oso mona ndinga obeta lisolo to so mona ndinga expliquer to tala kabi bana mama bata ngona sumbi bango déjà wa soki 4 déjà boy o beta sko mutu na kosala ndeni awa siko so na ke nasala retour na palais est-ce que na bano esa ndeni donc on apela mutu ebeti yo penza mais en tant que moi la kin okotika esprit obi mutu futo bando kene malema futo kabo déjà 50 pour yesa kabo 50 muso apesi kuna 50 muso apesi yo allez parce qu'on banda ko récupérer ce qu'on a 50 wana on bandi ko benda 10 on bandi ko benda to au moni on récupérer 90% ya bolingo na yo pour 10 au tiki pour la bana tant on récupère 90 ya kanga blonga kanga na bisi en tout cas je n'en peux plus nga fona ke fa na poto na bana nga comme ça tu ka libérer tout sa vie non point nga yo na vivre longtemps bientôt année prochaine j'aurai 50 ans. Parce que sur la yes kona mama wali kulumbongi la baboyana okoko nsana obenga baboyana kulumbongi la asundola ye akende États-Unis azwa susu misusu azaka ko changer a changer kaka lokwa bilamba ya changer ala azaka azu o yatika total ba onga bolokwa la TV biso to sala ba ville biso to sala mamuna biso au comprendre Acham question moko pardon maman na ngai question ndenge baloba na biso ke bolingo esilaka sikoyo ezalaka nini ezalaka bakuo mibali baopesa to basi baopesa esilisaka bolingo koma yo kovanda olobaka ke nalingi ye makasi nakokoka te na bashoka na nyonso ezokukoka bashoka malema omoni tanga odecevoir yo bolingo ezala kwa moto tanga osala mabe moto wana ezokita confesse pendant qu'on pèse ça on pèse ça on sous-souté attaque non maman on pèse on a sur ningo za ki liboso te yo moko mobali on ndeko linge na ko so linge te na ko so pèse ta biste non on so ko kate ko so pèse ene comme kota pas bon lingo ça naturel donc tant ya so pèse yo pozo pèse bozo kende bongo bozo ko avancer mais tant il y a comme zongi ça se comme abe entre temps yo zo sale mabete yo za na yo bien na mutu na oza tranquille na motema no ke mobile nanga et tout tranquille mais il y a seulement mon ko ba pushma manque respect et surtout sur les sangani sous na ba famille toxique na est-ce que ba sangani ce qu'on a famille na yesu ko ba comme ce ko nyonga yo peda bien wana ndoko wana peda ya balobaka famille de baby makasi balobaka malgré osanga mabe me nazolinge kaka ezaka neti phénomène na sala opena mabe nyonso yo pe bolingo ezozala kaka eza phénomène bato toza différent wana nini tolobaka bongo eza siko parce que
ozo ko accepter te que est-ce que ozo ko ndima te que muto penzaka o to bana na kile to fai na ye to boti na ye mta ko sala nga bongo tango ça na kata acceptation te ozaka na bolingo zo kufa na kati yango wana ba jeune fille bazao ti bolingo resilo na 70 tombi magalibalo ke loko ozo boza yango ba jeune fille boza na mobilité soyez très prudente. Faut que tu aies un peu mobile. Oyebi nga mko na ke mobile a tromper nga na nzima te. Ninga na bela liboma na kata suki ya mutu. Elekela c'est émotion. Na comment raisonner? Nini yango, nini na trompaka nga, nini na bimaka. Po musala na yebi ki abandaka 8 heures. Moi sona banda pesa ba piste, banda pesa ba piston musala, basa balinga ba on intérêt, apesa ke ba mbongo, ba mituka. Ya eloko kutute, yebo kaza ina musala na ye kitoko. Ozo comprendre. Ce qu'on calculer ba talo se tango zo beta ba calcul wana a tromper nga na moment nini ezala ki ndenge nini. Azo appelle. La fille le Ngayengena bato base posa trop de questions. Ya pourquoi Nathan ya kaleza kabongo te biso lelo to kufa mingi. Maman jeune faut quoi faut toujours se préparer dans mutu et puis dans mon tema et mo balo lobby pe ako tromper nga alors so ka tromper nga na yeba ndeni na ko mizuila na telemela na position nini et toucher santé na ngate et toucher psychologie na ngate. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.